MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Et salut la famille, vous allez très bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Bonne année encore une fois de plus, et tout en début à janvier, hein. Voilà. Et Mboula Sika. Et moi, l'issue, moi, coudé na politique, Kala to beti ma sola mboka te, hein, et ça là, moi bien. Dans la Congolaise, bien sûr. Et surtout dans le soutien journalisme à la Congo. Et je vais parler de ces jeunes frères. Nathanaël Onokomba, voilà. Nalingaye Mingi. Et Nat. Un garçon, na bona kota, na bana repesa ba éloge, na bana boire ba fleur siko, sinon tengonge ici là. Et bino webinga lo ba mingi. J'étais pas au courant de l'arrestation na hier. Na monika na ba poste, quand des ala toujours les na ba réseaux sociaux, surtout biso ba songi réseaux sociaux ko luka matière. Mon grand ba poste libérer Nathanaël. Et hier ou avant-hier, na mona même publication que ote babomi e bino boyebi ba opposant la bino ya mitu. Ba on bazara bongo. De même ba panzara sango ke maîtrisable babomi. Tanga na yo lobela likambo a bat ba finga yengai. Quelque temps après tout le monde maîtrisable babimi, a osenga pardon. Mutu babomaki abimi ndeni na osenga pardon. Il ose arrêter. En fait bon, il dérange un mouké. Mais je crois arrestation oyo et ko méga repositionné ou encore ko sungaye enfin que na carrière na yaza nango oyo asuka na nzela te, hein, ngai na zana mo lobela bazoba te. So mo za d'avis contraire les cas pardon. Hein, quoi au finate parce que na bloqué. Voilà, ngai na réfléchir ça et puis na faire réfléchir bato. Ces jeunes frères, personnellement na lingaka na apprécier na landaki na musika et na sepela na e. Et kokanga bakangi moi je crois eza pona bolamu na e. Hein? Et sungaye enfin que asuka na nzela te parce que azali pamboli pona RDC. Moi non. Na mikolo ya auza parmi ba grands politiciens oyo mukilero lobela. Na sola ne mambo 2 ans passés. Na chimno capture malheureusement ba message monsieur zo load de te, hein. Kolo des alanini zo load de te vi que ça akala. Et na ebisa une bénédiction pour la de Salobi merci. Albi amen. Na baki na ye 2 ans passés le loté 2 ans passés. Na ebisa raye. Fais très attention parce que dans les namikolozo ya je te vois aux arriba au kangao. Na mona ba au kangayo, soko sali attention te. A répondre ngai bon ba réponse ba pesa wana. So za fier ne lo azo sala. Et puis pour na ye ata ba kangele lezo lokumu. Ya na o mabete. Maintenant na conseil mon on a pesa na ye na bato ba kolanda ngai. Écoutez. Au moni na mokili ya bato pour dire judice. Mutu nyonso aya na mokilo aya na tina. Nyonso aya na mokilo aya na mission. OK? Et vie ezala combat. Sikoyo e ozala tina te yo ye ko accomplir o accomplir mission mais mission ko kisi yango te okufi OK. Ezala tina te. Sur ce, il faut ko éviter ba mambo oyo et ko précipiter yo très vite. Parce que wana musala ko sala neti ali pamboli pona Congo ana olo bateke ba boma yeto non OK. Bomoni Lumumba atikala ko accomplir mission na été Lumumba bakimisi akati mai Lumumba tokima tokende totala film ya Lumumba non atal na musika kuna ote bakangi madame na bana fona zonga Lumumba kima bango bazana besoin moi si na bana te bande na besoin mutu na yo kima nanu mambo moi si na bana sima te moi si na bana ayiko zonga na moi si na bana na nde bakanga lelo Lumumba kenda tokomaka ko beta masolo na ye
eza avantage te hein yo kufa lelo pour le babeta masona yo keno akufara héros te bomoni ngana nazala pour la révolution mais ba révolution ya kozo ba risque hein pour no kufa to po bomisa batu nazala pour ya ngote parce que ça ba perte inutile eza ba perte inutile ngana rolo bala mwana mutu te zwa libanga bamba na cortège ya président de la république ono ya mboke zo bonate ya nzala et ko changer le côté ba okanga mwana ana ba boma ye to pe ba ko chena boloko via mwana suki na nzela au martyr o soki lo roni soki nini vie continue normal et loko pe ko changer te en fait ba maman ba kansara yone ko changer mboka et changera te et ko changera pété parce que depuis e banda ti lelo e changera te faut changer le linga omoni na makambo bomoni mundele so botali monde bomona ke non évolution ya ba makambo lelo to komina ba IA intelligence artificielle nyoso ba projection sko biso ba tumunyi to sala ba projection te lelo kala po ba mboka na mboka ba bunda guerre bando beta na ba masasi ba ba kena France ki ba sali soki lelo oyo soki Russia lo bien bundi les États-Unis ba finance Satan de nda et kei bou donc il faut que changer ka façon ko sala la makambo plus mukile zo évoluer ba politique ya kozwa ba risque ya ko finga topé ko tenir ba propos moko ya malamu te ono ya révolution eza ba risque et puis eza ba erreur ya ko sala raté yo ana Congo Olanda bizaleli ya bibi kapinga na pero luwara baza musika 8000 km et bazala pe na Congo lokola yo biloko bazo sala kuna ta bazala ka basala yango te po ba yebi ke bako sala te. Mon ami, Nabigo Bima courage, ezali parcours et puis ça témoignage, ok? Aux an à venir, hein? Et na oshite na liste na eloko oyo. Yeso ya na mokili oyo, hein? Pour accomplir mission, ok? Et mission na ezalaki il y a 3 ans ndambo. Et puis après fallait akufa. Avant 3 ans ndambo ane koka, baluka ko précipiter ye. Akufa avant, aboyango, a éviter yango. Kala bakote ya ne wana baluka babomae Bible zoloba alimwa akima asala boya zongisa boy baluka babete mabanga en fait il évitait il y a de ces miracles là sala ba mamususu sala aboya babeta masolo baloba te pourquoi ami bomba cache toi ami batela pona nini parce que nana ko isi mission te mais tant on accomplir mission et koki tant ba yeko kangaye il s'est laissé faire parce que ma solo sili déjà c'est comme ça. Na vie, il faut comme on a musique. Il faut mon a musique. Vous avez l'engé, vous en avez na mambo bele faut ça là. Dans la vidéo na on a ngana beta même na moningonga, na ngana beta ilo moko awa ya camisole par exemple. Bozela. Il peut faire de bêtises mais dans l'autre son roi. Non, les gens peuvent se comporter en fou parce que dites-moi, en quoi cette vidéo où quelqu'un est en train de demander pardon au président Félix va aider la République? Parce que Camisson a signé pardon en public, militaire bandio foutama, Camisson a signé pardon en public, est-ce que ça est récupéré, est-ce que Camisson a signé pardon en public, donc désormais transport equity, Camisson a signé pardon. Et puis les gens vont venir dire ennemis de la République, et puis quand les gens disent que non, au moins Camisson avait tenu des propos, si Camisson avait tenu des propos, il y a ma baie. C'est a fait la prison. C'est a fait la prison. Non, Barnabé a fait la prison. Ok. Camisola a signé pardon en public parce qu'il a reconnu que à Salaki à Lobaki Mabetope, à Salaki Mbeba, na Rolobana et c'était en public. À Salaki en public. De forme qu'il est bake, bilo wa sala to aloba po batumsu ba betele en maboko bakanti ngone za mamba malamu eza na nzela et pourtant ze mamba malamu te ze na nzela te yango il avait reconnu a signé pardon en public. Tant ozolo bake non soki a salaki mabina ka faire la prison. Attends, otangi kombo ya babatu basala baboloko. Kasi ba erreur yango yango na lobela te. Ba erreur yango yango na lobela. Eza ba erreur. Eza ba retard na vie. Et risque ezali oza disqualifier ta musuna mambo fala ko sala.
On dit bien soit risque mort pour le bosser la boloko. Babetelo maboko que non, na sala asala boloko pona. Eza ba erreur. Kamizo la senga y pardon parce que a reconnaîtra que asala ki mabe. Et ma base les en public et on senga pardon na public. Koloba ke fala sa boloko eza ba c'est la famille bande o babolingo na eli susu. Dossier Nathanaël ezani Onokomba. Et les jeunes frères Nathanaël, il aussi andolo. Bande onangai. Nana pesa conseil na ba. Non avant na pesa conseil. Bibi kapinga. Bobenga bibi kapinga. Botage bibi kapinga. Bibi kapinga. Nathanaël akendolo Yo lia ba quick na Belgique na likangu na Pérou Loire. Bolia ba quick après tant bolia bomeli ba so ba biloko nini bolangwe boye ko finga chilombo na ba panel à 8000 km boyebi ke ba okena bino pas été surtout que bo bangunda bon monde bo endure petit erreur bino ta bozala na Congo ba biloko bozo na Belgique bo banda ko oze ko salango bando sa te po anen po boyebi ke bo kangama. Et sikoyo na musika surtout bibi kapinga yo mtosala ba live na Nathanaël et kokote idéologie ya salité ya mabe ta lelo place mwana bato suki ta mwana bato bisika suki lelo bande weza maweza pasi la famille nana pia conseil ma vana pesa conseil nana lobela bato o babundela mboka ko bundela mboka soit disant parce que ko bundela mboka on comme peu compliqué ya Congo opposition na Congo comme compliqué biso nyonso bundela mboka bato balandanga bayebi ke na kondana ka mabele ka na Congo bayebi ke na bundela mboka mais na sala yango na ndenga bomoto donc ce qui veut dire nazo réfléchir voilà nazo réfléchir na ndenga bomoto parce que ça na bato basala yango na ndenga bomoto te donc sans réfléchir et à solo n'importe quoi pas ça n'importe quoi prodige stop. Les jeunes Nathanaël je crois na salé déjà vidéo mo a ponaye akendolo balobi paraîtrait tant ba kangi ba kenaye na monika na ba poste je crois bato bele bo ba poste ba sambisie par rapport ya bablo bazoko akize na yango ba émission ba vidéo ba mission mo sala ki bo oye mo lobi ki a diffusé et de c'était je sais pas son ainsi à mon bablo qu'on a na net et whatever ba tweet et na ba propos mususu atenaka na ba propos mususu ya malamu te. OK, alors après qu'on se défendre parce que c'est un gars intelligent oyebi comme eza ba biloko oyo ezaki condamnable à cause sala ngote ba propos mususu ko tenir tel que pona ye boza mo ebele mais na lobaka eloko moko bato balanda ki pe balanda ba biloko na ye ala eloko mo auta ko beta en disant que ba Rwanda batikela ko agresser Congo te. OK, et ba Rwanda batikela ko boma ba Congolais te vraiment. Je ne vais pas commenter là-dessus pour bima que non biso toujours ko tia pilipili to pe boire pétrole na moto pour ba boma nyonso tozomoneza ba manigance to ba biloko nyonso tozomoneza ezali chilombo. Voilà, mais c'est Félix Antoine Tshisekedi kande mo walo barande abenga kai na bona kota kuna il paraîtrait basenga ki ba ebisa ki so pas senga pardon na caméra par rapport ya ba propos oyo atena ki beza malamu te et aboya ki asala ki tetites na ebitona to benga on ki mobali ki opposant donc na ndimina ku fala la Lumumba eza ba erreur tala mutu o azala na vision ou poursuivre objectif moko na vie a mutu oyo azala ekenge nini rêve nanga ba arrêter ngote sur ce babiloko oyo ekoki ko empêcher nga ko atteindre objectif na ko éviter yango ba ma mususu
Ezate parce que obima yuma, topoza yuma. Non 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 non. Eza komi bate là et c'est ça la sagesse. Et ngana kamwaka. Tant ba ko betela bato lokola ba Pero, ba Bibi Kapinga, ba machin, ba Nathanaël Maye, maboko soit disant bato Maye les po bazolo ba français malamu. Des places na comprendre que no ba français za synonyme kozala malako. Ye kozala Maye l'été. Eza ba erreur eza buzoba. Vous savez quoi? Mutu nyonso ayebi yango. Mutu tout ayebi yango ken Afrique démocratie ezate. Okozwa ba risque était, okozwa ba risque était et surtout ce koza ya opposition. Boza contre pouvoir en place to pe régime ou ezawana. Et du coup ozozwa risque ya koya na plateau, to pe na public ya koloba babilo mo oyo oyebi consciemment que okoloba ngote ça va te créer des problèmes parce que bazala rabatu, bazala banyamate. O tromper munyo so conscience na yote. Ti ba ya kawana ayebi ke loko na osala oyo e otumba zaire. Mais député oyo sona bengi kutu député oazalaka député oyo muto oyo comment les alana oake o rejoindre M23 ba akomi on dirait makako muto azalaka bien tanga azalaki na ye na Congo ake o rejoindre nini pardon na kin ake Goma akomi on dirait makako ba tient na four soki Daniel Safu tanga azalaka député s'il vous plaît tanga juriste ya ko sala émission aya ko tenir ba propos to pe ko finga ko insulter président de la République. Ayebaki qui créé le problème. Déjà tant on bandi nanu aïe sans toutefois à sa convocation to interpellation to marché to nini katanga 6e émission tout la mousse azaza. Akima la yini. Nana ebisa ki Akima. Nana lobaki na ke logo sali o baso luka to pe ba luka yo nani. Ayebaki ke logo na oke sala oyo et tumba Zaire. Hold the door please. Nko akei asali yango tope po alakisa mokili lelo obane botanda ko mimbeya mbeya yo mto zaki député ozo bando à l'époque bando so 21000 sans côté ba prime bande botande ça faut comme malheureux ti ake rejoindre M23 et ala mutu mo finga Kabila kolega Daniel Safu na Kongo zate qui ne sait pas ba image sali mais ma mingi. Et vous croyez que Kabila bosala biloko wana to lokola ke ko salier na bangonde ba ko yambaye moi mobali oyo comme na ni palu o ba uti ko tutula masasi soki ya journaliste paluku o ba uti ko boma andima kite ay tala anga nzambe na ebite que je nous aide franchement ils ont passé de la minute Daniel Safu ninga ça na ebite so zola la pongi abana ozo ngandene non pas pour so banga ko to ba okanga mais akolongwa na kuna ndenge nini po ba boma eti ba comme c'est symbolique ya ma mingi eza passé na bandeli elo kanga na ekoloba na vidéo oyo na obenda matoyo to pe koloba na ba opposant ba bundeli ya mboka oza mo bundeli ya mboka d'une manière ou d'une autre ata so oza mutu ya opposition te soki na régime songolo par la porte oza pe na bandeko bele awa aza mutu ya nini ya MLCT aza mutu PPRDT aza mutu machin te mais azala contre ya marambo o ya malamu te zolega na mboka il sera peu courage na caméra lobi que non mboka eza malamu te mambo ezo ke malamu te boye eza ko bondela mboka de no pia bino conseil na Afrique démocratie ezalaka te et ana ba ko bondela mboka oyo oyo pesi message roleka et ba ko approuver sans que au déranger mutu topé beaucoup déranger oui peut-être au ça on passe pour monique non mutu so dénoncer biso mais il y a de ces propos là il y a de ces vérités là sur le biango façon au lobelango en tout cas mutu mo ya okangwa zate mutu mo ya ochoma boko zate mais ça ba bilo mususu modèle au memelango ça va te créer des très sérieux problèmes des ennuis oyo et tu risques que lobby ta mususu o suki sa vie na onanzela ou encore ba sala nini ba bomelo ba rêve na yo parce que so yo zo paralysé na boloko so ke ko nini ko koma invalide na boloko o ke ko lia poison to pe ata so ba roboma est-ce que o permettre yo ko poursuivre ba rêve na yo mon vieux Jakindala après ça nga pasi na monya banisu ba bikomela na mamba Nathanaël tala nde bato baso ko taxer ko bambe mabanga ba ko pekisa ke yo zongeli su au fait personnellement na comprendre que
Côté monsieur trouble moi mon ke mon tunda mbwe akoma lelo na babeki lobi azongi hôpital lobi mutabana ko sala ba émission na ye awa soki ya musique so eloko nini soki ya nini oui loko lobi la politique ya mabete mais batu musu bazora ba risque moko ya nada elobaka ya bangolé tala démocratie en Afrique ezate faites très attention na ba acte opposé. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa kwe uzali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto po yo bikisanga okitanase pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi na nga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo zambe na ngoya olatike mo vanzina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe papa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yoto komine la santu lise kwa na yoto komine balongi
autrefois ngai nazalaki binzo ndokia kolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na miso bolengo bebi naza toxique grâce à lui. Ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa po nzambe bakristo basekwa alors po bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda po ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpona nga na yo